bonjour, nous saluons Batunyoso pour la vidéo. Oyo et Zali Maître Jérôme, dans ma caméra et autres Zali toujours dans la station et à train. En français, tu à gare, mais Oyo précisément ils à la gare. D'ailleurs, pour besoin on a même écrit Oyo, commis Cape Town Station, c'est-à-dire la troisième classe, on n'est pas dire troisième classe, classe économique. Entrée nango ende basabaloba wana alors na saluer batinyoso et pona ko banda et en attendant na zela Mike Mutomboazo aza osala apparition na e kala mingi te et lelo to ko parler sur ba mambo ba maman et puis avant cela na ina banda na situation oyo Albert Einstein aloba. Et ne faites pas quelque chose contre ta conscience, même si l'État vous le demande. Mais tout le monde va congolais belé va aussi contre conscience na bango, étant donné bangi bambongo belé. Et bonjour Mike. Bonjour Maître Jérôme. Tokutani iso pour te développer ba sujet qui est moins mingi et les autres zolo belasir ba maman. C'est baloba bien que non et éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, combat Otozolinga de plus en plus, la maman congolaise va s'impliquer aux ans de révélation. Nous sommes la maman congolaise. Alors, vous saluez Batinyoso et puis au Bandayango. Voilà la première question. Merci. Merci, Maître Jérôme. Nous permettez de qualifier les patriotes. Nous avons prêté le souffle de vie. Tout le monde a dit le 12 septembre. On a dit que en France, il contre Kangourou, on a un carte Hippolyte Kanambe, impopulaire Macron. A Bengisi a que le visiter en France, parce que merci à Nenga Defsa qui est la campagne électorale de la France. Alors, pour nous perdre de temps militaire, le long a un message spécial pour la maman congolaise, que la femme congolaise, la femme moko, à l'époque, il y a la Deuxième République. Qui respectait Makassi à travers Mokili Mobimba dans 4 coins du globe, c'est le Kumu, mais la femme congolaise a perdu de dignité à cause de l'occupation. Nous avons contribution à bande konabiso ba congolais ou ba teki milimo na bango pour soutenir ba occupants ba rwandais ba ougandais ba angolais ou ba ko bote la mabele à Congo. Alors le long on a eu un message spécial par maman congolais bino nde bobota Jésus-Christ nzambe aza mystère nzambe na trône ya ko pe ko tia zemi ya Jésus-Christ na ntaba pas bote Jésus-Christ pas d'aller mystère. Ndambe pas koka kozwa zemi ya Jésus-Christ atango na libumu ya mobali pas boti Jésus-Christ pour Jésus atali mystère za moko ndambe mais ce qui ndamba azwaki likanisi wana kotia zemi ya Jésus-Christ na libumu ya bino ba maman zemi kota spirituellement sans que relation esalama entre moi sina mobali mais zemi ekoli après ayo kobotama et mikolo bayeke bamama bozali na rôle monene ya kosala na bamboka nyonso esika bozali lokola mboka na biso Kongo na moment oyo bino nde botikali na baarme ya suka oyo soki bobeti mboka wana mpe makambo ebongwana ndamba alakisi vision yango naye kostola na bino mama Justine Kasavubu kuna na Belgique. Avant on a banda ko passer message na kosenga na mama Justine Kasavubu omoni nga na za mona na yo Mike Mutombo on a zolo bana bilili on a ebi ko Rolanda ngai na félicite ka omingi na courage na ona ndongo le bara vérité na complicité ya babel mais eloko moko sengeli pe oye ba belge wana pe ba utiliser papa na yo papa Kasavubu azalaka premier président de la République oyo Patrice Emery Lumumba a aidaka une influence na po azalaki yetende mutifala za la moponami ya koleka wana ya azalaki choix ya peuple te choix ya peuple oyo ba vota démocratiquement na volonté ya peuple congolais à l'époque ezalaki Patrice Emery Lumumba premier ministre démocratiquement élu papa Kasavubu na histoire ndenge toyebi muta eda ye po azala na esika na comme président ezalaki Patrice Emery Lumumba mais comme ndenge toloba toujours intelligence et la sagesse roi Baudouin utilisait qui va méthode na a vu papa Kasavubu a utilisé pour akoka ko trahir muta eda ka comme na esika na biso tout toyebi sort place et même biso lelo yango moni date il y a le 5 septembre ezali date oyo malheur ya Congo et bandaka malheur ya Congo bandeko
nanga ba congolais na 4 points ya globe esika bozali o bolandaka bilili oyo ya les patriotes. Malheur ya Congo et bandande na date ya le 5 septembre la complicité wana esalamaki après victoire il y a le 30 juin. Complicité Salami Roi Baudouin a préparé le président Kasavubu à l'époque, a préparé le chef d'état-major général Mobutu, c'était que Koukouen Douazabanga pour Bastala et Loko Barosala pour Mona qui déjà une future vision au Lumumba mais ma Congo na dimension ici. Alors on a cagné parenthèse voilà. Maman n'a ajouté une Kasavubu, on a un message spécial pour nous maman. Nous avons un message spécial pour la maman Nangase à Mokola Rachel Nalike. Nous avons un message spécial pour la maman Nangaï Koko Moussamba Kaniki na Canada. Nous avons un message pour la maman Nangaï Georgine Moubenga na Belgique. Nous avons un message pour la maman Nangaï Marianne Toulissa na Danemark. La maman Nangaï Moma et Koki Botelema. Bosta la manifestation spirituelle pour la mboka na biso Congo et Kangola ma pate mboka wana ba 12 millions de morts au ba kufa bino batu bobota bango ba femme congolaise bazo violer bino batu bobota bango alors bino ba maman ceux qui bozo tala quelque chose te ezo tala passe pe nzambe na dikola zo tala bino moko boyebi ko lela na bino ba maman nzambe asala ka réaction rapide parce que bino mutu bobota Yesu Masia bino ba maman mutu bobota ceux qui bozo mona lelo ba Rwandais na ba Kivu bazo bebisa kaka ba appareil génitaux ya basi po basi ba koka ko produire dessus du mais bazo boma bana mioto mibale ko banda na ba bébé na ba koko parce ba yebi importance na bino basi. Alors na moment où on a bino message spécial bo telema ba maman na ngai la femme congolaise na 4 points à globe mobiliser sensibilisation bo telema bo sala quelque chose pour période où toujours kende et sengeli na bino ba maman bo sala quelque chose pour Congo et Kangolama. ezali sérieux message oyo na opesa na bino bamama la femme congolaise oyo boza na Amérique, na Europe, na Afrique, na Asie. Mama na nga Viviane na Johannesburg sensibiliser bamama, mobiliser bamama, telemisa bamama, bosala marche spirituelle bokende kotelema na badepartement nyonso na baambassade nyonso neti bamama na nga boza na États-Unis boke devant building ya Nations Unies bofukami bosali prière. Bosali prière, il y a déclaration, il y a récupération, il y a Congo dans le monde spirituel et si ka bakada pemba ba lobi wana ba sataniste ba illuminati ba mema Congo. Ba mema Congo musika yango moni Congolais zo réfléchir bien te. Congolais za na retard, il y a réflexion, Congolais zo comprendre te. Congolais zo ba disi ko la différence entre vérité na mensonge. Maman Congolais comme moment na yo ngonga na yango ebeti mama telema prière. Oh boza na Belgique et pas maman na Georgine Moubenga bo telema sensibilisation bo kende liboso ya parlement européen bo fuka bo sala maman na prière la déclaration pour na ko récupérer Congo dans monde spirituel kuna na Canada pa maman na Koko Moussamba Kaniki bo ke na parlement canadien bo fukami ata 10 20 30 maman prière bo lela pour na ko récupérer Congo dans monde spirituel. Babama na ngai ngonga ekoki botelema même awa na Cape Town femme congolaise à Cape Town nous avons la conscience avons la souci azomona réalité mambezo le kana Congo bokende na parlement sud-africain awa na Cape Town bo fukama bo sala prière ya déclaration de sangana ta 30 40 mama biso ba papa to la te sipo ekomi ngonga na bino ba mama bo s'organiser bo pays bo tali na intérêt ya Congo mutu moko taye la bino ba masolo o bo bete bo tala na intérêt ya Congo biso ba mama mutu to boti 12 millions oyo ba kufi na Congo biso ba mama mutu to boti bana o ba uti ko massacrer na Kasai biso ba mama mutu to bota bana o ba kunda kasa 50 na libulu moko na maluku donc bino na bo mitana na esika na bo sa ba mama bino bobota biso ngai Mike Mutombo na telemi libosa bilila maître Jérôme bino ba mama mutu bobota nga bo supporta ngai caprice wana 9 mois na libumu na bino boboti ngai maître Jérôme waza na sima bilili oyo bino mutu bobota bino ba mama alors ekomi ngonga na bino ba mama il faut botelema bozwa message oyo ngai mwana na bino ngai ndeko na bino ngai mobali na bino Mike Mutombo nazo passer na bilili ya maître Jérôme les patriotes au sérieux ngonga ekoki
la femme congolaise tellement ça la prière. Na date, il y a le 25 septembre à moi où maman nyonso congolaise et sika ozali. Date où on a pesi. Eza date moko spirituelle loko moko au salama. Eza loza na musala, eza loza na ndaku, eza loza oza place notre écoute on a wenze. Nyonso na wenze partout plutôt pour sala. À partir kaka il y a 12h il y a midi. Maman notre activité notre au kangaka suki au sala na salon. Lucas espace mo kende fukama. Sala prière. Il y a déclaration pour le Congo, na Europe, na Amérique, na Asie, na Afrique, femmes congolaises. Na date, il y a le 25 septembre. Bon, ça, la prière ou la déclaration, maman, bon, avant décembre 2017, bien que si le moment n'a été séqué, d'ailleurs, qu'on brille, tu n'as pas Rwandais, pété, tu corrompre, de gauche à droite, pour qu'on brouille, tu as bon, ma vérité, tu as mensonge. Bon, mon est là, qu'on n'y n'a pas ça, dans ma belle en Congo. Message, on a un spécial. On a vu maman congolaise, il y a un wana. Bon, il y a un au sérieux. Na date le 25 septembre à 12h à midi, maman nyonso congolaise et sika ozali. Ça la prière et la déclaration. Pour récupérer Congo, bisika ba mema dans le monde spirituel. Oh le lot to monde congolais à réfléchir bien té. Congolais à réfléchir bien té. Merci. Merci, je crois que Mike Mutombo Lobignoso, mais là on aurait seulement qu'au Baxamo Mouké s'agissant il y a respect na maman Justine Kasavu Otopesaka. Date oyo ya le 5 septembre ezali date mo ya malheur ya Congo puisque révocation oyo président Kasavu Basalango ya ko limoger premier ministre oyo azalaki na qualité au moment pendant que premier ministre azalaki responsable na parlement non pas et pas na un système membre parlementaire. Je crois qu'il attend qu'il y ait un homme de droit tout ça là on va débat mingi mais il y a 4 formes histoire où existera histoire et ça na histoire membre et tout ça là histoire est-ce que histoire wano loba que ça histoire concis et ça histoire vécue et ça histoire réfléchie ou bien ça histoire repensée. Donc à partir à wana d'après philosophe Arendt Anan aloba eloko moya ndengana puisque ya kota même ba révolution française na révolution américaine ba erreur nango et puis que zalaki vraiment récite makasité. Alors histoire ya Congo to ko beta yango na ndenge mo esengeli et ça vraiment très nécessaire. Alors, Tozokota, la deuxième question, c'est juste une parenthèse, mais on va beaucoup parler de la période au Congo, puisqu'il faut recommander l'histoire, sa véritable histoire, non pas histoire histoire fabriquée, histoire avec beaucoup de passion, et ça vraiment bien été. Alors, Tozokende, la deuxième question, Tozopesa. Richard Tempête conseil. D'ailleurs, tout le monde a dit vidéo, il y a des vidéos, on s'est dit que tu vas répondre à été, mais on s'est dit quand même, tu as une obligation morale, il y a coupé ça et ne fils que conseil pour attendre bien. Au monde. Avant cela, il y a des situations, au passage baloba, pour avant d'appeler ça aux paroles. Citation, il y a des bosso ezali balobarake, au monde n'engeza boye, kibomwana. Moutinho Sasalara qui bon moine une fois na vie, c'est-à-dire jeunesse et zaïra une fois na vie, mais seulement ils ont abattu Moussousou, il m'attire toute la vie. Moussousou il m'attire toute la vie, c'est-à-dire ils ont maturité, vie mobimba au rosala nango, mais sinon jeunesse ils ont une fois na vie. Et puis deuxième on est à sage mo bundaloba, et puis deuxième ezali sage mo aloba que non na inaka, mutoaza sage te point na yemoko, mais sagesse na seulement et pas abattu Moussou. Donc j'ai un sage qui n'est pas sage pour lui-même, seulement pour les autres. Alors on a été sur le mais c'est Richard, c'est vraiment tout le monde qui a une vidéo, on a une réconciliation, que M. Honoré Ngwanda, Moutou a cette division dans la diaspora, et vraiment, alors, au quoi c'est Mike Moutoum. Ok, merci, M. Zéro, on a la parole. Richard Tempête, il faut faire attention à la combo, M. Batou,
omite mo kombo Richard Tempête moze ba te tempête wana ni kolobani pe ba conséquence nini oyo na vie na yo ko vivre likola kombo yo te na tempête to kombo za la eloko mo très poussé dans lié spirituellement yo to miku meta Richard Tempête mais tala ba tempête on est comme ko compliqué mo comme ko embrouillé oze ba lisu de loko ko lo ba télé ozo se présenter devant vidéo na yo Richard Tempête nazo pesoka conseil mo technique au stade vidéo le bébé tu analyser tu comprendre là on le bébé tu yebi nani mutaza derrière yo atindo le ba au sala ba vidéo wana yo le bi réconciliation mais ngana ina tali sono et le komoko tant yo zo beta li sola réconciliation mais le kana nous Macédonia ba non sala na chaîne télévision na yo EDTV merci EDTV Macédonia ba non sala kuna suko Macédonia a le mois pourquoi na bo okene na ba détail yo moko yebi pourquoi Macédonia a le mois et ce qui est grave a longwe et pas na yo et puis a kia sali chaîne na ye et Nicolo ba qui ça merci sikoyo yo tango yo zo le kosali vidéo olobi que non voilà dans la période de réconciliation apparaît ko ligne réconciliation mais ce n'aurait mbanda azo créer division tout ça yo pourquoi au salaki na nous effort personnel au luka Macédonia bo se réconcilier bino mi balé donc yo zo la vidéo ozolinga opesa batu eyano ya baba suivre un bon exemple mais siko po yo peta batu eyano po na balanda exemple moko ya malam esengeli yo moko banana ko pratiquer yango comment yo ko koloba na batu ke non ndenge za na période de réconciliation honorer banandambo ko tumba président par quoi zo ma division na kati ya peuple congolais bazana niveau la diaspora congolaise mais yo moko na kati entreprise na yo o kabwana na mutu et puis au sali effort mobote ya koluka mutu wana po se réconcilier siko exemple nini o batu bakolanda epa na yo ende konanga Richard Tempête wana point ya liboso point ya mibale yo lobi ke non voilà Monsieur Honoré Mbanda président ya Pareko yem ta memi division tout ça na milieu au sein de la communauté congolaise tout ça mais ngana oye biso Monsieur Richard Tempête kenena lo bana boss na yo Félix Lumbo oh bino no se boko mo kende luka marché pas na dans la minute de pause mbongo na pose à Chilombo ba Rwanda ba zo pete po ebiteno Chilombo ndeza na kosala émission contre Honoré Mbanda ah ya retourne en ligne na photo comme ça le bi 500 euros peso 500 euros pour se présenter devant vidéo na o le bi oko le bana komba Honoré Mbanda nzambo kwa tumba le bana nous na boss na Chilombo yo le bi que non Honoré Mbanda azombe na division mais Chilombo amekana nous kolukana nous bankumu ya IDPS le kola ba docteur Mpwila docteur Mpwila zalaka na IDPS docteur Mpwila alongwa a parier ba Valentin Mobake bazali ba tu bazé belé o ba longwa na meta ba papa l'autre papa la Belchika merci ba Albert Moleka voilà ozomona bango nyonso na baleka na IDPS pe basala mutala ya makasi po batelemisa mouvement wana mais lelo bango nyonso balongwa duko pourquoi pas olobi na Chilombo o aza boss na yo donc yo zo te présenter devant vidéo zo le bakeno apparaît qu'on a président na ende bazo mi ma division mais bino moko na kata IDPS na mouvement ya parti na yo po yo za membre ya IDPS ozali mercenaire journaliste mercenaire ya boss na yo Félix Chilombo aza chroniqueur même pas journaliste chroniqueur merci du coup déjà na fongola na parenthèse moi muke osalaka na no vidéo moko na Daniel de Safoulera utaki na Kinshasa yaki koloba ba bêtise ko le bana mbongo ba futake na première fois moni poto vertige wana na overdose à drogue mais sikoyo ozo seka vraiment être mouton dans un talent un journaliste à se 42 wana boyo mi benga journaliste est-ce que journaliste vraiment c'est 42 wana na émission yo au présenter micro na mutu apesa ba idée o azana o mbala moko bando seka na kangi de la parenthèse psychopathe o dena no boss na yote alu quand même bana ya bembo akiem batu ba banda IDPS pona ba se réconcilier po ba zongisa bomoko po to yebi ke bana kibasa bana ya professeur Liaou merci bana ya nanu lisusu voilà les trois familles wana famille na bango et 4 voilà oyoki yo mo ndeko nanga Richard Tempête yo mo oyoki ndenge maître Jérôme a complété bana ya vieux Kibasa bazali bana professeur Liaou bazali
viens voir qu'un ban n'est pas allé. Pourquoi pas yo ko peta Tshilombo na nous conseil non Tshilombo lukana obana ban kumona IDPS. Donc ça la non réconciliation ba le ko la papa Kufio au hérité papa sans que organiser congrès tout ça ba son ainsi kana mais le ko la mouvement est un mouvement familial yo so hérité papa comment ça la mam na ndenge na comme organiser ba idéologie na ndenge na yo. Alors pourquoi pas au petit conseil na boss na Félix Tshilombo alukana nous bana ban kumona totangi kombo na Kinshasa Médard Azana. Pourquoi pas qu'on Luka Médard? Pourquoi pas qu'on Luka Valentin Moubak? Pourquoi pas qu'on Luka Bruno Mabou? Pourquoi pas qu'on Luka Bango? À se réconcilier non na Bango. Avant nous yo bando ça la vidéo le bac non à part qu'on a président na ba créer division. Bino on a nakata mouvement na bino le kuta on a un mensonge de division ezali. Pourquoi pas dans nos petits conseils na boss na bino? Ndekonanga Richard Tempête. Pourquoi pas que n'aimez que Tshilombo aza intelligente. Mais pourquoi pas que costume na ta soko d'aller na moi sagesse. Oui bisa Tshilombo que ndenge zali wana papa na yo akufi atikali jamais ko senga peuple congolais pardon. Ko papa na yo tanga talaka appel de fonds. Pona batabilamba makasi ndenge yemoka le baki impérium. D'ailleurs, non, une permanence n'a pas IDPS, on a ceux qui va teki en ondes à la limite, et quand même pas aux hommes qui attendent bon impérium. Permanence, on a IDPS. Mais quand même, papa n'a yé Tshilombo. Oh, nous autres, on est tilelo, et ça, na frigo, n'engue maman, bataille IDPS, bateau, le bateau, 8 mois, depuis février, tilelo. Nous autres, les arts, na frigo, bah, au kunda, à cause, il y a ma soum, oh, yé, mon quoi, salaki. Mobilisation, salamaki, na 4 points à globe, bon, oh, bah, résident patriote, bah, pesaki. Pour nous contribuer, na n'engue, ya belle, là, que beau pesa, bah, fond, pour na batabilamba, ma casse. Bah, pesaki, content, bah, que ce, bah, pesi, bah, bon, on a costume. Ete ba benga na occupation na Congo or que zala inango ba game mais ya tiki ba contribuer ba sala ba ni tout ça lelo gestion mbongo wana na mbongo ngo place kenda ti lelo peuple congolais ba tikala ko yeba ngata mukete wana za manque ya respect na population congolaise mais ça manque ya respect ba respecter la population congolaise alors Tshilombo sera dans la qui sage le ko na papa akufi atikali même pas ko senga pardon na peuple congolais au moment où Yomoko Richard Tempête le bail que honoré Mbanda Sengaka pardon pour na régime wana oya travailler pour na bango OK ya Sengaka pardon mais le ko la yoza motema mabe au boyu ko limbisa mais si ko président na 19e Tshisekedi akufi batebele ba kufa likolo ba game na bando sala na pouvoir occupation atikali jamais ko senga peuple congolais pardon. Du coup, il fallait au péta Tshilombo, moi, moi, idée à sagesse, que le col à papa n'a pas dit, le col hérité, si que papa n'a commis président, tant que le congrès a parti mon familial, il faut que un peuple, on a pardon, on a pas pétan, on a bango impérium, bon, on a gestion, on a monté tout à Tshilombo, bah, ébatté. Au bon dit qu'il y a un sungabino avant, au bandako, ça, là, dans une vidéo, on s'est présenté devant caméra, le bacanon, à part qu'on a président, à bango, pour créer division, mais bino, on a kati na mine boza na division comment yo na kati ndaku na yo ozokoka ko tia ordre te division entre bana division entre moi si na yo na bana na yo oko tia na ordre te mozo lingo ko no peta ordre na ba ndaku ba voisin nous sommes on a teke on a problème sérieux na mutunde konanga Richard Tempête. Et ça, conseil technique, on a Mike Moutoumbo dans lequel on a Bilili, oh, il y a Maître Jérôme, les patriotes, on a mis au conseil technique, bon, il y a Bakamakambouni, beaucoup, le barana vidéo, pour la période où Congolais a un poste à réconciliation, parce que vérité dans le mensonge, le chemin dans le il y a un chemin, une vérité, chemin, une mensonge, Congolais a un poste à Congo et Siko, la manama, beaucoup, il y a Rwandais, Ougandais, na Angolais. Merci. Merci, Nakoki, seulement au compléter Richard Tempête. Au moins, il y a une chronologie. D'abord, on a une histoire de bien anachrologie. C'est-à-dire, RRC, événement et temps. Puisque yo reconnaître était 1960 et après indépendance, au moins seulement Congo bandi kozala mobulo à partir de 65. Or, ce qu'on l'a dit bien, en 1960, Moutou Azalaki architecte, ou Salama architecte, puisque proverbe chinois, moi, le baraké. Une fondation efficace est une maison efficace. Au moins déjà parti en 1960, le fait que Mobutu Namastanae défunt
Papa Tshisekedi Basalaga déjà fondation en 1960 yango est dégénéré na ba génération surtout aux Kanambe puisque yo d'abord na ba dire na ozo reconnaître côté Kanambe azali occupant et puis yo mona kutu que problème ya Congo c'est seulement 65 mais na 65 on a 1965 même avant cela ba commissaires généraux peut-être aux ba histoire te ba déstabiliser après avoir Koboma Lumumba ou ba déstabiliser le président Kasavubu ba récupérer pouvoir d'abord bangomo Mobutu na ba master na par après ba remettre et c'est que yo histoire vraiment exemple mawatro et bi rien ya histoire oh babiloko wana so hôtel bien mutu oyo aposa ba Pierre wana oyo azalaki intellectuel époque wana ezalaki Papa Tshisekedi nde ba utiliser le rôle pivot. C'est-à-dire un cerveau moteur époque où on a une situation belée tout ça reconnaître les lobbies congolais et ça étant donné que fondation Oya placé un master année Mobutu ezalaki efficace et on doit subir les lots. Alors monsieur Richard tous un problème il y a occupation à l'heure actuelle depuis 1997 pour ne pas dire 97 jusqu'à l'heure actuelle, surtout Kanamba a récupéré pouvoir en 2001. Ça m'étonne de reconnaître que les pays sont sous occupation. Bon, ils ont agenda nabino, bon manière nabino au sein de IDPS. Il y a que vraiment peuple congolais n'a sous qui sa conclusion est que vraiment tout pousser le raisonnement nabiso vraiment musika. Puisque moni est le bon congolais. Tu vas pousser ma raisonnement musical. Il faut avoir champion. Bimisi lo comment on va comprendre. Ah te bon on est un faux dossier. Tel est moi congolais tu vas réfléchir na ndenge nini. Tel est moi en 2001. Na 2011 tu aider président Tshisekedi a au pouvoir boyebi partout ndenge zalaki président a eu pouvoir a prêté serment et yem to gagner ki élection en dimi manipulation oyo ya ba occidentaux ndenge mo ande lo ba décider à ne pas oublier Gandhi a lobé lo comment boya lobby a loba que ne comptez pas à ceux qui font les désordres pour les résoudre. Au mona boko compter te na bato ba même la bino désordre pour ba résoudre en or que Congola kontaga mingi na ba même occidentaux ba créer biso ba désordre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président a prêté serment par Tshisekedi et à cela qui cérémonie n'a pas bon teninga rigueur et par après tu au Kende si na erto biso le kara na consulat à France avant François Hollande basa la francophonie et na disposition moi boto komara na ngamutu na komara on a mémo na tsaga na mémo na biso do salaka na Esaïe Nazoka Maxime ya droit romain au Eza Wolobake non celui qui a été spolié doit être remis dans ses droits avant toute négociation. Bon, on doit comprendre que Mouto Bayiba qui pouvoir et mandat ya Kanambe Ngesila, je crois dans 10 jours, hein, si pas 20 jours avant mandat et par après et au Kendebo qui a une négociation pour y appeler sous Kanambe une année. Alors, on était sur continuer par après, on a fait déjà lumière. Maître Jérôme, dans le banc, on a complété le comment pour la corrider toujours les Congolais, mais on a moins réfléchi, les Congolais, tous à la cabatu. Tout doit quand même, moi, tant que ça, la analyse, pour réfléchir. Ata bakosio un jour quand même on comprendre que muto azokosa ngai biso boliba kosa biso tina âge nini babandi kokosa wana âge à 15 ans to komi 30 ans 40 ans 50 ans tilelo bolingi batika bakosa bino bande konanga ba congolais papa Etienne Tshisekedi ngai na bino to tchaki pour na 2011 après ta serment na ndako na ba prêter serment devant la cour constitutionnelle il y a prêté serment na ndenge na to même ba réflexion des ans temps on a tout comprendre que c'est déjà ba game donc jamais ba prêter serment na résidence na privé na résidence na privé au tepé le boko na bible aussi mi drapeau ba prêter toujours serment devant la cour constitutionnelle to tieye point à niveau ya la diaspora congolaise tout même to ka lingi to tindela ba ambassadeur to tindela ba ndeko na biso ya diaspora ba représenter biso kunda atindela biso batu to tia bango ana ba ambassade esika nyonso ba congolais bazalaki to tiaki pour moko oyo ke non Kanambe même akoka lusu ko résister mais ngai na bino to mona oyo salama ye accueilli yoki o ba décideur ba tie wana pas jouer ba jeu wana biso nyonso to yebi o to comprendre ma solo wana avec un esprit averti sauf que ba congolais aussi le baza toujours na envoûtement ya pongi ya ba bébé ne bazo comprendre rien
pete Tshisekedi bomona bino moko place amema biso alobi tolala pongia babebe kolala pongia babebe wana abakiseli na ye lisusu mwana ana une année mutu oyo abotoli yo pouvoir oyo peuple epesi yo peuple bati yo poids mpo récupérer yango par la force yo lobi na population na balala pongia babebe yo moko olandela bamasolo osali bavideo kidikidi baimperium bata bilamba makasi tout ça ti oyo koluka banégociateur oke même ntina badialogue na mutu abotolaki yo pouvoir après oyo kopesa ye lisusu une année olobi lisusu bapréavis bandeko na nga ko lelo mwana na ye Tshilombo aye Félix yeba yega na même idéologie ya papa na ye lokola hérité positionnement ya père na ye na mouvement familial IDPS yepe sikoyo aye mpo apesa lisusu kanambe kanguru 3 ans na ndenge na ye bandeko na nga me bokokomprendre ti wapi bokokomprendre mokolo nini bokokomprendre mokolo nini bandeko na ngai bakongolais bakokosa bino ntina age nini mpo mwana oyo aza na Goma mwana oyo aza na Tingitingi ayebi ke mboka eza occupé ndeko na nga Richard Tempête eke yo oso ozwa ofuta billet na yo olokende Kinshasa olobi no nakende no Kivu nakende Maniema mais ya kendaka Kinshasa daon na kati yo te alaksimbala mo même na intervention na loba ya kendaka Kinshasa yango bato ebele na poto bayebi ba réalité zoleka kuna ta lakisi ipso facto que azali collabo puisque ba vrai journaliste yo asi lola mutuloa Kevin Maizo okita Kinshasa mais va saisir voici mutuloa même Fabien a okita Kinshasa eza lokuta il n'y a que des journalistes collabo au bazana accès ba sala j'ai à pouvoir yango azoko okendaka Kinshasa o continue. Oui merci et Richard Tempête non ndenge ozana te yo bino bokendaka Kinshasa pour travailler dans le pouvoir, le Cyprien ou les journalistes mercenaires au même d'après ça amener ma stratégie. Alors, mon colonie, les bino bokende non à Kivu, parce que bino besoin ignorer que mboka n'est en occupation. C'est que bokenda non à Kivu. Bokenda non à balak Tanganyika, kuna bokende mon à trafic ni ne sala ba kuna za ba Congolais to za ba Rwandais na ba Ougandais. Bino bopeta kali solo que mboka za occupé za infiltré. Et za infiltré mais bokenda na nu Kivu, nga mai mutombo na yebisa non na bino ba bodita occupation. Bo somba na billet au Kenya nous Kivu. Le bibo famille n'a pas na Kinshasa mais le gars la Congo dans la province de Belé na moi na pote bon que le visiter pendant Maniema na que de pendant Kivu. On comprend d'ailleurs mo que mboka na ba botola ou pas de konanga. To l'exatant to ba to pesa e conseil alors comme to pesa conseil boye to pesa sous souper bande on a besoin basala na Cape Town na conseil pour to clôturer vidéo puisque vraiment tozobosana que non état ya droit au pseudo de l'Obaka Afrique d'ici les parmi les pays où tozomona démocratie na onde za ko se manifester alors ils en a bande ko na biso mususu oyo conseil ni no pesa ba comme ça na clôturer ouais. Merci mille maître Jérôme la nouvelle personne parole na bilili on a édition les patriotes dans le bac yango fona les kana pesa conseil na bande ko na ba congolais bino bato invité bino na ba université pour ça la trace pour na ko stopper ba étudiants au bazo manifester droit na bango ba sécurité à l'université ba tiki ba poste na bango ba ke banda kuna fin du mois. Il faut préciser ba sécurité ba sud africain ba ça la sécurité ba tiki puisque ouais le ba sécurité à l'université on va comprendre. Merci maître Jérôme. Ba citoyen sud africain au ba ça la sécurité na ba université mboka o to bengi Afrique du Sud. Donc ba moni ba leki na bango ba yaya na bango ba bimi na balabala ba za ko revendiquer droit na bango. L'état a promis bango ba kotanga ofele et ju ba année ebele bazomona réalisation ya promesse wana te babimi bazali kote manifester bazwi yo congolais ndeko nanga bino moko boyebi na niveau ya immigration ya mboka oyo deja ndenge bakoinsa biso ba étudiant oyo bino bozo coince bozo telemela bango lelo mpo ba revendiquer droit na bango te bango nde baza ba futur cadre ya lobby bango nde baza ba futur ministre ya lobby ya mboka oyo Afrique du Sud ba futur président ya mboka oyo et puis bayebi ke bandeko na bango basida africain bacomprendre droit na bango batiki baposte wana bakozwa bino bacongolais mpo na 300 rennes par jour botelema wana mpo botia barrière bango bakoko manifeste badroit na bango te bandeko na misu bobeta même basida africain bangondo mpo na koempêche bango na badroit na bango botala bino mo babombe retardement oyo bozosala mpo na bokomettre biso tozala cible mikoleko ya mpo na nini bomonaki mosika te bomona balare wana. Merci mingi bandeko nanga boyoki bino monde maître Jérôme auto compléter to réfléchir chaka
tomonaka lelo te tomonaka lobi nga moko naza Mike Mutombo bacontacte nga na ndeko wana oyo aza na contrat na université ya CPUT. Il fallait que nous soyons mais le coup on a compris que nga mono na za défenseur ya droit ko tozokunda po na état de droit ko na Congo mboka ane ko mboka ya droit lokola mboka Afrique du Sud na za résident na boya ki ko kende au travail na boya ki po na mona na ko landa 300 RNT par jour au moment où baleki na biso bana na biso ya mboka o ya Afrique du Sud bazo marcher po na revendiquer ba droit na bango nga ba ke no lasta nga ba masque ba policier na ba simbisi nga ba ngondo po na betara ba petwana na empêcher bango ba revendiquer ba droit na bango non bande ko na ba congolais to mona ka musika lobby bana na biso ba za la victime ya makambo bino bozo semelelo o bino bo sala lelo na ba université nyonso na Cape Town ba zondo ara ba congolais na ba Rwanda ba lokoti ba congolais to repeta bino ba 343 na botele ma bo empêcher ba étudiant o mame ko sala ba nini ato moment ba étudier ba zo revendiquer ba droit na bango et puis ba yebi ke da ba congolais mutu ba remplacer ba ndeko na ba Sud-Afrique ba za na ba positionnement na ba ya ba sécurité bo réfléchir ba ndeko na ngai alors ce qui xénophobie ezali au moins te biso to la victime boza ko exposer ba ndeko na bino puisque boza ko réfléchir te vraiment congolais faut tous à un niveau de réflexion il y a rapide capacité à réflexion rapide neti eza Noël azalara nango 34e président des États-Unis on doit réfléchir rapidement il y a un monique bon to le belon prochainement alors to repesa quelques batumbote to clôturer puisque OK na petit président national à Pareko mbote nayebi ko koti na mozindo papa Paul Robi ma solution zo mapona osikola mboka na mbote na ba résistant patriote nyonso colonel Dombo Bobo Congo na CTDP mama Yui Mutumosi na yoka ko rejoindre CTDP mbote atro na papa na ngai journaliste au sala ka émission na mama Sitine Kasavu bu pasteur Bobo micro ya pasteur Bobo tuna ka ba question à kafu papa to dans a besoin du cas ba contact namba na ngala maître Jérôme to ko pesta yo ba question ba ya histoire pour tout na mama des idées politiques mais quand tout na nous question on a gouvernement Laurent Désiré Kabila l'air Bougera nga kota na conseil des ministres a télémela ka Bougera bio place na yo za te de la réunion na bino after tout le loko ni ne poussaka hasta la action ndengwana na petit mbote na ba résistance ingeta na saluer maître Baigon na saluer Lekinanga Okito et na saluer ba combattant nyonso na monde o ba mibenga ba combattant puisque muto a utilisé mo wana combattant pour la première fois Zaï Lumumba aloba les combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux Zaï DPST alors mutu nyonso akomona o vérifier on a ba bilili et na pesi ba résistant nyonso mbote et commis prochainement ingeta